Bonne santé, excellence. Bonne santé, excellence. Oui, merci beaucoup. Merci. Ouais. Boni binokuna. Ouais, biso toza bien, excellence, toza na. Oza wapi d'abord, oza wapi. Ouais, awa présentement naza na Beni sikoyo. Nga naza naza commandant ya bataillon spécial ya combat Njenglo otindaka biso na Gabon. Ba oyo toutaka Gabon. Bosaki formation na Gabon. Na ba français. Na bazwaki bino na Kisangani na ba français. Bazwaki ba élément na Kamina. Commandement ndenga na utaka Kinshasa excellence. Nayebi ke mikolo pe belenga pe muto oyo tata mwasi chika pe asona mamemaka nge pa na yo. Tata mwasi chike sito ya pe pa na yo na ye. Tango azalaki na vivant. Tango utaka kozwa investiture sika toyaka na ye na mois de janvier pa na yo na oya. Oyambaka pe ngai. Ah non, na bosani alors, na bosani longo. Apresentaka alobi Serge aza lokola mwana na adopta e amemaka nga tosololi nayebisaka mambo ya bapeshe otuninga mpo obi nazwi baide wapi nde na explikaka ke madame mpazaka na poto napesaka mpe mokonzi mwa baide à l'époque à son temps nayebi keleki mikolo ebele excellence. Na bandaki kosolola na grand frère Yannick mpo aza cousin moi baide kaka excellence ntango toye na terrain baréalité tozokuta namoni volonté oza nango mpo totya mpe kimia na mboka na biso mpe baofficier na yo toza na même volonté mais mabe tozomona excellence nga esengi nayebi biso vérité na este awa makambo nyonso ozoloba ata bato mosusu bamekaka koconteste na bandiso babenga na commandant suprême il a raison il met des moyens azosala nyonso koma bitumba ezosila te constant nasali bandanga na yawa na bandi soki otali barapport bataillon na nga partout eleki ezobenga na mongunya tozodebute ezala def ezala mongunya nyonso a forme nyonso tozobeta ye me mabe tokuti na terrain eza ni excellence ya liboso eza problème ya baeffectif oyo olobaka barégiment ozoyoka barégiment eza barégiment ya kombo na papier mbongo ezobima 1800 2000 soki balobi otelemisa bango awa régime ezobimisa 600 personnes 400 personnes et puis soki mongunya beti baunité comme efanda nango balobi tosala 10 ans na front 10 ans ne dit pas que tout le temps ozobunda peut-être abunda pe 3 fois pamba bakoma kokata bakoni bakoma na bango kosala bacommerce e basoda wana nde ozomona ntango M23 beti bapalangani ngai na travaille mingi na unité baibu ezala pe géré na maison militaire tozalaki kuna na rutshuru ntango tozwi ngomba liboso bon comme biso baunité spéciale ezalaka soki esi bobeti fo siko boreplie botikeli baunité de couverture mais baningo batikali mpo nga nazongi mpe ya mbangu mpo nazosala mpo opération na armée ougandaise na kasindi basangisi bataillon na ngai na bataillon moko ya baougandais mpo toéradike baadef nyonso donc naza mpe na 3 compagnie na nga kuna mais na baningo batikali kuna excellence nde nalingi yo mokonzi na biso yeba bakonzi batika kokosaka yo mokonzi desordre eza na arno oyo ezosenga to organize nga nayebisaki grand frère Yannick mpo na nga soki otuni nga Serge nasala nini nakosengo excellence oyo esengi osola na excellence ya Rwanda tosala nanu négociation tonégocie baretire na batroupe toorganize arme oyo arme oyo forme ezaleli tokoyoka soni mokonzi bango bakoyebiso te bakonzi na biso baphénomène ezawa eza makambo ebele soki nazali pembeni ya koyebisa mokonzi makambo ya mbongo ya ration soki eye basala bacommission mais soki balivre biloko neti unité na nga ntango nauti Gabon na yawa nazoliesa soda 3 fois ntango tokoti na secteur ya Ituri ya Nord Kivu ya Beni bazopesa yo ration soki osali yo moko calcule ration à 20 millions au lieu de 27 millions donc biloko wana soda ntango azolia bien te désorganisation eza na armée nde ozomona pays lokola Rwanda eza yango moke mais baza bien organisé bien structuré et puis bakomi excellence basoda baumeli awa soki mongunya beti bakimi soda kombo ozala na mbango ngai moko naza na expérience ntango naza na Mangina basoda na ngai bazali na zamba bazofuye ADF nalo babimi na position ya unité ami bataillon récemment formé na Kitona babengi nga mpo babenga nga aigle tokomi esika tel tomoni basoda unité ami signale bango eza ami tozobima nasali esprit nakosi bango esi na signale bobima babimi unité ami abwaki na manduki agangi bakoti nakangaka bango nyonso na manduki na beti bango bamakofi ndenge na unité na biso komando tosalaka wana eza baréalité oyo
bakonzi bazodirige armée bakoki koyebiso te bakoyebiso ka excellence tout va bien tokoki kobunda alors ke nga soko tuninga ndenge nazomonela baunité tokosangisa barégiment et puis comme unité de réserve ezalaka te bakomi koprélever unité osupposé eza na kokola balongoli régiment ndeke kobunda na rupture ekomi kuna bapanzi yango kaka bongo si omoni suka nango bakoluka bapesa yo mokonzi ya biso échec biso toza bajeune officier tozomona makambo ebele nde tozosenga mokonzi otala nano organisation ya armée tobandela koreorganize baforce na biso po baforce oyo toza nango eza prêt ya kobunda te ta neti batayo yanga batayo moko nde